Il penza mo kwa jugement. Omona mundela zo imbatala si mazonga moto. Ngalo to mona vidéo ya chinois azo mama moko pamba. Aza yo. Aza pour jonte. Bongo maison zo produit fait ba ni ndele. Bongo Barbara Pravi o ayeba faire kaka pour na regarde. C'est un blanc. Ayaka na francophonie na joie ouverture. Abeta baptiste congolais. Na ba mona so fait na clôture. Ya moto ya oyo Kofi alobi abiso apese exemple na bi ça dit so ya la ki nga Kofi moto na lingaka na boma moto yo na luka ba photo na ye pona détruire moto na sala campagne na ye ya mabe ça dit moto yo na linga pena do existence na ye ezalate na mokili so na kuta ina mona na ye tamuso na pese kambote c'est tout. Mais le reste, bah mon arabiso na ye, ça dit moi ba photo, moi ba vidéo, ba nini bro, na kende so na ba nini bro na ye. Non. Soyez la ginga. Non. Et puis Kofi a raison. Kofi a raison. Aux arènes mannequins. Pour l'on a mis comme un mannequin. Yo tamola na didi stone na idée nini. Clan Wengi. Balinga jamais faire exister. Mais tellement bâton qu'on la bombe na réserve bakambu sa mokili. Et comme il y a ma bé, bah ça l'empire du mal, boy qui déjà, bah ken bah comment tout bela, bah maniqué bah comment tout bela, pour la détruire, faire rigoler et Kofi le dédé. Boy bi que bande qu'on a bah gaulois bah gladiateur et puis bah mélomane en monde entier, ndeko fali poupa à part temps. Pour abimsa gitana qui mou tema ma benete ka coincé amour illusoire et simbite dans ato sangi simile ngango na nzembo soko sale voler ka faire aux ratés. Et puis succès nous tikali ba moi au comme aussi là na lobaki aussi là yo osali pacte na ba fausse sirène maléfique ba orienter yo ba ordonner yo ba pèse ordre ya kolata lokola mwasi bilamba na sel lokola mwasi maboko lokola mwasi do makila na ndenga musique esimbaka te bato mabe bato mitema mabe ya moni tango fera ko lingana na grand frère na Kofi Olomide bato to ba commission oh banini oh nini boy oh Kofi kutupe faire la finga ka Kofi oui ndako tout et surtout relation ya bien yo senga mo bobi bana mbala moko c'est tout Kofi na faire ba beba na mbala moko ba bongisa siko ko bongisa ndeto bongisa bo ya libela timo kilo kozala mokile yo soki yo zali kolo ndolo ba bo yo Kofi papa na yo so ali kolo papa kasi bongisa yo fali bongisa obongisi te point bande obike bino bosala ba santé mezangatina c'est Kofi qui a donné la vie à Fally Poupa. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obozi, conseiller spirituel et Jinway. L'homme d'Amos 3-7, l'homme qui a la clé de bonheur, les yeux de nos ancêtres, la voix ancestrale. Merci pour la confiance et fidélité au Bozar Lango. Toujours les bossu à poste téléviseur na bino ba PC ba portable koyoka nzambe pe ba koko na monoko ya mustinda mi pe mosali na bango na pesi bino mbote na kombo ya Dieu suprême créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres tika na tonda pe botondi pour na souffle oyo apesi ngana oza kolanda ngai na lobaka ngo met fois pe na kolobaka vie ezali faveur ezali droite moto moko to bisaka nkolo zo autant nkolo zo boye po pesa biso souffle fele no se zaka ngolo pe mawana ye tala grâce pesa melingana yo biso banani bato pamba tozi ngolo oyo atombwama anetwama awumela libela seko na seko elongo na bakoko toujours tokolobela spiritualité pe musique tolobaki tokotika koloba te tokoloba ti bato bakoyoka ti bato bakobonga ti bato bako changer parce que c'est toujours à travers les gens que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu lève quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Et Satan aussi détruire à travers les gens. Moutoni ne confiera pas problème na yo. Moutoni na la guide spirituel to papa molimo na yo parce que mon avis faut aller na docteur, faut aller na médecin privé. Ça dit faut aller na guide spirituel ou conseiller spirituel na yo. Il faut aller na avocat na yo, c'est important. Pasteur, apôtre, prophète, ça fait partie dans la spiritualité. Mais ce qui tata moli monayo abenga mata tinda mate, mais allez passer. Dans votre coloba, je suis l'homme d'Amos 3.7. Amos 3.7 dit,
asalaka likambo te soki nano a révélé secret pas mosali te lelo ba prophétie inutile mais to kozonga wana. Mais il y a des gens aussi, bon, il y a des gens qui sont appelés manatés de Dieu, il y a des gens aussi à la monque on a comme ça l'anzambi. Mutu ya bongo soka tielo boko. Et puis maté ya mutu ya bongo karaba offrande, karaba dîme. Et pourtant Deutéronome 14 22 jusqu'à 29 et le dîme pasteur a mérité en chaque fin du mois. Après 3 ans a mérité 25% ceux qui dîme na yo ezaka 100 euros tellement les bosso apporte na église était au bengi pasteur 25 bolekinzela 25 orphelin 25 veuve 25 devant porte ya bino ya kopesa chaque jour uta wapi ba koma yango wapi li Deutéronome 14 22 jusqu'à 29 tosi manano musique gauloise gladiator ainsi que mélomane to balingaka bonne musique et surtout faire rigoler Jésus de nuance battering kanda ezali mabe mikoletika le moke pas de distraction na bagauloise tozana des événements au biso bagauloise au il faut to poids 1 ING arena Bruxelles wana faut ezala tomber ozangi mbonga transport mbonga logement kolala na Bruxelles pour ta la faire rigola pendant 1 ou 2 jours au bengi conseiller spirituel na plus de 143 81 330 54 38 so vous allez gauloise gladiator na facilité portefeuille na moins cher to na selo multiplication ozana 1000 euros na multiplier 10 000 occupe bambi ba misembo po bazonga pe kini bien au foutu pe logement na yo ozali bi ozana 2200 na multiplier de 20 000 ozana 3300 na multiplier 30 000 au monde que avec 30 000 euros on peut 5 000 on peut si faire rigola on peut 10 000 on peut si faire les restes on kabel ba misata mo ba 2000 mo ba 1000 ba sala mo ba valise quoi en tant que gaulois to facilité bino puis bo facilité ba musicien oh to lo ba quitter deuxième événement to so mérité ko chapoa ezali hippodrome de Vincennes ya vena biso quadra vena biso a bogar l'engelo câble pera ba mino mobala mamasi est-ce que vous comprenez vi on a zo mérité honneur na respect azo mérité to traité puis lokola icône lokola légende il est le seul unique au atikala alors muto bongo papa on est parti to protéger nani boziana ami manze mone ko beta wapi bozi lelo yo komi ko se comparer avec Koffi Olomide yo na osimbote parce que ça sans succès oyaki pananga na fulo makamo mbongo ezaki incomplet na zongi saki na lar na yo motende ngoza osila ozolinga lelo odembela yo grand-père ya famille na yo Koffi amuninga na ote yo za nzembo nini yo geno bat ba koya pe na salbo beti pe ba bini yo sala bazebolo ba sans interdit ba SOS ba fazer ba kuku ba spirit ba futa jalo ba désespoir et puis surtout kukulu borwana kukulelo yo ka sindi nega oyemba yo za na chanteuse nini yo bimisa koleka sindi na oyemba na mboko yo azate et puis mutaleki sindi na koyemba azate surtout longoli ba bamber na biso bambila bel ba pongolo pe sona ba mama chala mwana ba grande chanteuse ba ça dit l'époque wana mambila tout le monde a tekali mutako kokona sindi ate azate et puis bo sala ma hypocrisie azate ah ça la fierté ba mama oui bon ba ya ko yeko la pe ba sala effort mais pour l'instant mutako ça la fierté basi na mamba oyemba c'est honorable Cindy Leker mamasi moi c'est Koffi Olomide yango biso ba gauloise ba gladiator ya monde entier to mérité to kinoko chaye pe poana hippodrome de Vincennes déjà bato ngambu wana bato ya fali bato yosoki ya banani bato ya boziana bato soki ya banini ata boyete Koffi ko sala plein ya ko sakana te parce que ngambo na vandili makambo etali pe na kotanga mboma kotanga mantre ko salema les mêmes mantro na salaka na martyr pour na concert à faire 14h stade de refoulé bato hippodrome pe ko sala bon pour na vie na a mérité est-ce que vous comprenez mutai manga nzembo mobima Koffi pa imonzembo za 40 000 euros et puis nzembo na to yemi ngana yeka biso mibale quartier la terre ba mama si ba compagnie biso na ba kere ça dit aussi 40 000 euros pesi Koffi ayemba yo na nzembo ngo ka voya ngana yi muchire bara et puis ça là et puis tala niveau na tangila ga ngomboma lelo nzembo ni le kango na ba vie na da combien le tawe betaki ba millions parce que yalinga muchire bara za moko na monde c'est moi Géniway conseiller spirituel chambre de monnaie force d'argent
Un Jinway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jinway n'émerge jamais à cause de ce monde. Un Jinway risque sa vie pour une cause juste. Un Jinway est né juste pour le bonheur des autres. Et la seule dignité d'un Jinway réside dans l'accomplissement de son devoir. Nakomaka na likambo na suka. Quelle que soit complication na dossier moto, nakomaka na suka. Bagola bolimisanga na simbina nous moi trop. Ba faire la vie na biso Koffi Olomide parce que moi ba nyungu ekomoleka trop. Et comme ya mabe ba salam pire du mal boyoka ki déjà ba ken ba komo tubela ba manike ba komo tubela pour na ko détruire faire Gola et Koffi Olomide. Clan Wenge yango moko elinga existence ya ferité. Clan Wenge balinga jamais faire exister. Mais tellement baton ko la bomba na réserve ba kambusa mokili. Lumière ba bomba raté, faire la spiritualisme, faire la matérialisme, faire la occultisme. Faire un code yongoté. La spiritualité c'est Dieu et nos ancêtres. Faire un bouddhiste. C'est lui qui parle devant vous, conseiller spirituel Jinway. Je suis représentant bouddhisme en Afrique centrale. Bisoli a batoté pour la musique. Pour qu'il ngodi. Les aliko komanzembo. Toyebi mutata ina nzembo toyebi ko buka ko bakisa mélodie. Ko bina ko lata propre. Faire ali mobali. Bolinga nini. Faire comme PD. Énergie spirituelle. Tozara nango. Faire zarananga. Je suis le père spirituel des Gola des gladiateurs. Des mondes entiers, Jésus de nuances battering. Tant que je serai vivant, faire au salabi no boy. Yako moni mama faire kamu isara bateau. Pas ibachaka kal biso to boka to salara plus. Boze la biso na maka mo biso ane biso to contrat ke côté musoso. Lelo amour illusoire et bino mal à l'aise. Et bino biyeka yeka. Ça dit bozo mona te nze moni bo sala. Boyebi ke bande ko nanga bagoloas bagladiateur et puis ba mélomane ya monde entier. Ndeko fali poupa à part temps. Bon, abimisa kitana ki mutema mabene te ka coincé amour illusoire. Et simbite dans yo isika jini we yazalaka. Isika na salaka ba mantra. Yo abimisa nzembole ka biso simbate. Biso boaga amour illusoire lelo. Lobi abimisi temps. Netika e contredire biso or que bozane énergie spirituelle te. Ok, azara ba force maléfique et ko sala succès jamais ko le ka amour illusoire même na ba vie. Amour illusoire to beti combien de millions. Et si a tiki temps bande ko boyo kanga bien tam so boyo bité après avoir ko bimisanta alandi si deuxième nzembo ya featuring na type moi mundele bande ko boko na YouTube na ye et puis bobetaka master fallait pour pas master class bomona bota la jour abimisian et yokani do denzembo des clips à la fois pour et combattre comme religieux et kokité biso to en énergie spirituelle keba ato sangisi mile ngango wana nzembo soko sale koleka fere kozala te et puis succès notikali ba moi okomosila na lobaki osila yo osali pacte na ba faux sirène maléfique ba orienter yo ba ordonner yo ba pèse ordre ya kolata lokola mwasi bilamba na sele lokola mwasi maboko lokola mwasi do makila na ndenga musique esimbaka te makila succès musique za makila te na tangela bino na beta ba wenge na beta ba kartuna te ba bo mebele ba lia moto te kundande soso esa la 3 heures bima ya bo moyi balamba ye misul ba pesa bana basa mibalo bakushana mte miku ekota nzungu 555 ke tombo to tangi mantra album esali succès. Mon spirituel eza la deux phases négativité na positif ya le yin et le yang. Yo sikoza trop le yang négativité ba caution ba succès mo ya miki tande okomosila keba kosuka lokola wazi ko banzembo ba 6 mois. Et yo kanika 6 mois melami yo déjà kosila na yo ekomosila parce que oza mal orienté yo sala mamone to prouver batu or pa imoko ozo ganga trop muto mavandi kimia alekio na makamu yo mona mokili ye ava koloba il faut balola le mo fait à la gauche droite et c'est quand yo milakisa oye batem muto mavandi silence je m'excuse na lobaki tant que je serai vivant faire au salabino boy bande ko abimisi tant abimisi na masterclass et yo kanité kabo ba combattre ferry boko kité olongwe wana félicitations écoute chapeau na Koffi Olomide respectal mobala mamasi botali émission ça na bande ko na poto ya moto ya o Koffi alobi abiso que apese exemple na bi ça dit so ya la ki nga Koffi moto na lingaka na boma moto yo na luka ba photo na ye pona détruire moto na sala campagne na ye ya mabe c'est-à-dire moto yo na linga pena do existence na ye ezalate na mokili so na kuta ina mona na ye
tamuso na pese kambote, c'est tout. Mais le reste, bah mon arabiso na ye, ça dit moi ba photo, moi ba vidéo, ba nini brou, na kende soki na ba nini brou, na ye. Non. So la ginga. Non. Et puis Kofi a raison. Kofi a raison. Aux arandés mannequins, pour l'on a mis comme un mannequin, yo tamola na Diddy Stone na idée nini. Fallait utiliser Diddy Stone pour nuire Kofi Olomide. Or, Kofi azali mobali. Quadrali mobali. Aza mobali, agotikala mobali yo. Kofi azali mobali. Yo a mwasi. Yo a mwasi. Kofi a mwasi te. Kofi ali PDT ya ngomona ya kana fere mobali. Izara bata musopoko mana mobile fo bongsa na nzela sima. E koma poelele trop. Sari fo ezongana na okangama. Bande ko balimbisa. Ki fo endende ezongana na okangama. Poko mana mobali. Boni mutema mabe congolais jalousie congolais muto aketo. Effectivement, fallait pour pas lokaka mutu ya Kofi Olomide. Patika la renier. Mokokate. Obanda pe ko lokango lelo te. Et puis na oyeba bien, service to sala brakadabra. To sala brakadabra na studio ndia yuana. Sérieux même, wana pina jour on peut la jour na salle générique wana jeune pato wana bande ko boyo générique wana. Brakadabra kwa mugozi. Wana zanga. Voix boyo kanga ngam na salango, ngapem na énergie spirituelle. Les tout puissants de la musique congolaise. Pongolais, voix boyo ka c'est moi. Parce que ngam on a diable en animation. Na sala animation dans et puis na betaka tout ya musique clavier basse solo tout ngamo maestro na studio so na notanga bino ba générique na sala carte te mo lo ba izate nga na salaka eloko na chip na énergie nanga tato sala bragada bra yo otinda bato babondela quadra wana basere wana mbara ko via okende mikilité netiko yana ba valise bilamba netiko ndire o flatter na mo enveloppe to sabotango OK bilo wana so to zorango milero quadra zolo za likolo bato boni yotinda pona ko détruire Kofi Olomide bato boni ndeko fali atinda pona okita mutu akofi esimba te Kofi ala kananga te ndenge fera za kananga olia ndenge nini bokena bo senkana banganga na bino to ya Congo nan bokene tina bamboka bosa la consultation nanu pona nga mutu a protéger bango spirituellement o mona ka cercle na mutu akufa bonga mutu akufa olianga combien de fois o mutu yomo omelama boluki mutu ya Kofi boluki mutu ya fere bokokiti ale komi koya ko utiliser Diddy Stone pour nuire Kofi o nuire jete obi combien de bato baluka basala Kofi mabe bakota mabele bango moko keba bandeko toza sente ezate ke no lo Kofi la kananga fera kananga to kotra no Kofi azali moto azapena mabe mazana bolamu wabi mabe ya Kofi la kanini na lo bango met fois soko am yoki le kambu yo lobi mabe pona e a affronter yo pe soko pameli yo lobi c'est tout abosani mabe ya Kofi ngwana Kofi ali moto aketo telo ka bato so ba mela ka makambo akamolo ka moto sese ezana ba leader moso ba misia Congo ba tindira moto même moi ça sida a laissé bon moi na sadi tout à convaincre pour aller sans préservatif to tika ki préservatif boazu egu ya toboli tobola poto mata maladie zo bazali ba misia batinda bato batela bato poison na Congo baza moi je sais ba leader bato mabe bato amitema mabe ya monita ngo fera ko lingana na grand frère na Kofi Olomide bato to ba commission oh banini oh nini boy oh Kofi kutupe fera finga Kofi oui ndako tout et surtout relation ya bien yo senga mobo beba na mbala moko c'est tout Kofi na faire ba beba na mbala moko ba bongisa siko ko bongisa ndeto bongisa bo ya libela timo kilo kozala mokile yo soki yo zali kolo ndolo babo yo Kofi papa na yo so ali kolo papa kasi bongisa te yo fali bongisa te o bongisi te poane bande obike bino bo sala ba santé mezanga tina c'est Kofi qui a donné la vie a Fally Ipupa oboyi yango kati Kofi ba chouchou bandima yo Kofi Olomide qui a donné la vie a Fally Ipupa et Fally à retour à sincère ni nazong sera Kofi ba Fally ba imba na ba clavier fera ya yembe na piano
ascenseur nini kako détruire kombo fali ko kombo fere na kombo Koffi Olomide kako détruire kombo Koffi Olomide koluka bato donc ça dit omoni mukolo Koffi akufa ndeko fallait sepela mela ba champagne mais malheureusement ya sikote pour faire ça ba responsabilité de belé yo ya bomi bondenge ni okora te via za kana ba biso ba jini wey tout monde a o bato ba monaka te ole yete ole comment. Et puis, il y a un secret du bonheur. Koffi Olomide a une orientation spirituelle. Il y a Bisso, il y a Jini Way qui est devant vous. Koffi a tassé sur vous salamo et vous méritez salaire à 1000 euros. À l'occasion, sur ta 600. Pourtant, le bima bé et vous avez été à yebi valeur à moto kamoto. À l'air à moto kamoto. Il y a un moment où on a toujours, à vous on toujours gêne les câble. Yo tant yo zolo ko bomaye au surtout que bon fallait moto keto fallait jaloux. Tika kotambola na Diliston totake spirituellement na moni trop c'est trop boké na flamme lokola bando yoki non confiance à l'émission banini bro oh non ba faire autolo ba wala ke non cela qui yepe na muto lokaka bomba muto akita pena muto wana détruire asala mamutu so akuta na mwana mutu wana oyo alingaka bomba ba suka kana mbote ono ya kotambola ba vidéo na ye tango yoki voile bou allez boyenzela moko na flamme. Allez, oye sali ke oa coach li boso oa ye na ndenge na ebi malwa mutu amta na ndenge na ye mutu aketo esopio tika kotambola kana Diliston oza papa moko parfait oza papa moko parfait yo tina soki bomolo so na mutu ma ya Canada bo États-Unis bo bafinga kimbe bafinga Niki Menga Barcelona za kolambelo badi au la kiso ba lavara boy ba sala boy baksa moto na pa uzali mera keina Mengolos, Niki Menga. Moi, je suis na to. Avo komana maana izaika ya rovanda après ba geste ya sima. Et puis Tony ni babalela Niki Menga. So yaki lelo ebi combien? Oza tatouage à mwana na yo keina olongola. Siko lelo zo lingola kisa biso yoza papa parfait pas Didi. Didi Stone reste la fille de Koffi Olomide. Mwana mutu. Ato melise bibero na tongo na butu na tongo la mwato na wabi aboti na ye coûte que coûte et ko baloke la yo parce que ngai yo aza deva TV na coach énergie spirituelle ka Didi wana manque au respect amona mututu we bien ngote sikoyo bande ko boto boza na nesika nanga ndenge fala o sala o tambola na Diliston ba o sala ba vidéo ba o tambola partout kapo ayo ki sa Koffi passé siko mwana biso keina ndenge akomi avocat wana. Supposons l'un tolo babobo tozi keina lelo avocat ya Koffi Olomide et ça la falinde bola na nesika nanga keina lelo so tozi keina comme avocat ya Koffi Olomide fallait pour pas andegeni keba libende tombola libende Koffi aza miroir maboza ko mona pana eza pana yo changer et puis Didi comme conseil attaque papa Luc et puis père spirituel il y a papa na yo comment bazo utiliser yo boy comment bazo utiliser yo pour na papa wa pesa yo valeur Koffi ali na bana mais azana mono alinga lokola yo te ba valeur bondi onga na yebi onga mono zala boy ba lar bondi ba imona banzembo mabe obota mimba moko nzembo yesi si fe mo ba yembeli nzembo mayebisa kinga comme na ye Diliston Koffi emelo banzembo mwana baruki balakiti boni mutema mabe mama na yo azo utiliser comment mera lia ozana mobali moko to kotika la kolinga lokola Koffi azati mama lia o mato kitata mokili babandeli okoza mobali lokola Koffi te na ba valeur na ba crédibilité na niveau azo ya tombola yo za l'avocat wapi procès ni si au traitant mera lia yo batba limbisa nanunga yo procès ni yo traitant biso ni to baptiser yo avocat mobala na ba problème wa banini yo kima je suis yo sobima kasi ndio bo fingate mama simu tazalaki tout le temps na Koffi ko consoler Koffi akina ba mbarugo apoto akenda kasute mera lia oza ko sala combien de temps ba une semaine na kini ozungi na yo mais mutu azakana mamasi mutu abato non et puis ya mutu yezali sindi
Mamasi azali le seul mwasi oye ko sangisa Kofi na banana ye. O azongisi ko sekana via Kofi Olomide. C'est Mamasi. Azo mérité respect. Azo mérité de traiter comme reine. Moi c'est bato azongisi ko sekana via Kofi, azongisi Kofi jeune abasi Kofi bane mikolo. Via comme muto kanda kanda bande ko. Là je vous dis la vérité. Obi ke Kofi akoma benado sadi ata tindio 300 francs tikala tuna mena boro yaka 700 mais 300 tikala ke yali wapi. Faut zongisa. Via koma kina ba méchant, je vous dis la vérité, c'est mon vieux. Là où il est, et il sait que lui c'est mon petit. Ba petit tel ko ba petit o bani non, ngana petit ya Kofi, petit ya bia makambo ebele. Nga. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais elles ont mérité respect. Vieux wana Kofi na mwasi na ya. Lelo via zongi jeune dans la vie santé. Via comme simine kama moi legimi boy ami tondeli. Via zakolia na ba restaurant. Biloko somba me na ndako. Lelo via zolia loboka mwasi na ye mamasi. Azu muto mutalobi na je t'aime ya suka. Je t'aime ya bandelité. Sinda lobi na Kofi Olomide je t'aime ya suka. Ça dit la vie zala na muto lobano je t'aime ya suka et bandelité. Azu tala santé au Kofi akomina. Bolingi nini na couple bato. Bato aketo bato mitema mabe bolingi nini na via mamasi na mobali na ye Kofi. Yo kasi ko tambola na dilistol ndeza ko nuire Kofi au salaire grave. Fallait pour pas tika ko tambola na dilistol ko postaka e tika poste ba kena. Kena za mwana yo fille rebelle. Mulongola tatouage na ye. Lelo komi père moko parfait et ala mbala suka. To tangela yo mantra parce que ça na pouvoir moko te ko sala. Ato sangisi ba lions club, ba formation ba ni boani logo bo sala te. Ngana odela ngana liaka bo kiltis. Oki sangwa dola ya ndete. Farmaçonnerie ya kuna ba sali kilt po ba détruire nga ba bomanga po pa temple zika. Ngoje na bango benga mbango asenga nga pardon ba inviter nga avant ya bo na zonga Canada na yaki kuna. Na orienté bango. Siko yo sangisela ngani. Oyaka na Macron wa po pénétrer pouvoir spirituel ya Congo ba yibango. Po ennemi po ya kokota na mboka faut utiliser mon mboka ba utiliser que po ba énergie spirituelle to ba kokite parce que biso ba mise to zala ki to souffler. Mokonza mboka telemi ya Pamela ya mokonza mboka na Macron ila musi ba président de Afrique. Moto aketo très yo liaka na Kagame yo bagoloise hippodrome de Vincennes Kofi azo mérité to chaye poids mais ING Arena pas de distraction Golo partager s'abonner liker benga conseiller na plus de 143 81 330 54 38 numéros affichés wana plus de 143 81 330 54 38 consommer amour illusoire, partager, tiens même quand on a bien en mboka, tiens na moi carte mémoire yo na radio, partager na ba fête tout sans zemboana et aussi mbaté. Et puis ba tout au benga ba Suisse, ba bazana Irlande, ba bazana na Allemagne, ba bazana États-Unis, Canada, ba bazali na Londres, ba bazali partout dans le monde. Paris tous à la wana na ING Arena. Ozangi makoki ya transport na makoki ya kolia, kolata komela benga ngai. Yebisanga conseiller ngana aka na 1000 mina lingi nazala concert wana na ma 3 jours nanga kolala na babilamba nanga tu yesinga ngana zatama na multiplier yo 10 000 euros et ko permettre yo koma ozana 2000 na multiplier yo 20 000 ozana 3000 na multiplier 30 000 benganga n'hésitez pas le seul muto apesa mbongo na Congo pe na Afrique zanga kolanda bato anzalo te beskro bazo lekla bino na TV beskro ya makasi ba marabu ba charlatan baza lekla bino kinkolo ba ntite ba koko ba keba baza beskro bato apasi bato nzalaka wapi na kina na comédie ndako apesa nani portefeuille déjà salela nani eloko. Est-ce que vous comprenez bokeba na bato wana bato mabe batexi bato mituka bandako bato bazu ba solliciter moto ya prêta serment pour le bonheur des autres na lobango chaque fois aller à moto ka moto te parce que mbongo les esprits mbongo za makile bo marabi sa loba yoka il faut les moto ka moto nga mona kufa pona prêta serment ya moto na simba te o pesinga o bakisinga o pimelinga na za déjà nango yo moto souffrir nga moto na simba te nga mo 5 000 10 000 20 000 euros na kabango combien yo na escroquer te escroquer ka moto te to yebi valeur ya moto kia moto au futi mbongo aux mbongo libende tomba libondo l'argent paie l'argent l'eau c'est la vie mais ça l'argent ne peut pas vivre benganga
plus 243 81 330 54 38 numéro ezali wana ozwa portefeuille porte-monnaie ezali misato nakobandela moko esanzaka 5 000 euros moko esanzaka 15 000 euros moko esanzaka 30 000 euros. Il y a 5 000 euros 680, il y a 15 000 euros 1660, il y a 30 000 euros 3300. Il y a 30 à 15 euros foot à moitié. Tout sali, sur le salaire qui tap send un pesa ou sendoave et comme il y a 25 minutes. Sur le salaire qui ria monogramme western et il y a 1h30 pour te faire comme il y a comme il faut qu'un sac qui me photo te dire conseiller na non poste no pour nos date de naissance photo mon tes allez importer photo juste un sac au tiki yango pour les conseiller à kobenga yo appel vidéo après avoir ko réunir bilo comme ça là au che caméra na sac a sali le sambo porte-monnaie ko yiwa no fongo le moni mbongo ba mona kati keba ba roya ko stroke yo na bato ba charlatan ba zoli la bino na nini na pratique la spiritualité zali spiritisme te ya occultisme mysticisme te ya basango maraboutage te tombeau vert ba katière te magie noire magie rouge magie blanche te na biloko wana ndi okolia moto pona mbongo portefeuille senga nango makila te yokanga ibepe reyokanga porte-monnaie esengaka makila te mbongo esomamaka na mbongo. Le seul eloko esenga makila na domaine mbongo eza valise magique. Faut futa 4 000 euros lié na moto peso sans 0 000 mais porte-monnaie eza makila te. Porte-monnaie sale makana baloso. Baloso wana to kosoma ngona mbongo tindaki. Loso wana yo tongo moyi déjà sur mes jolis portefeuille mais 0 heure ba disciple nga ba tambola na ba rei. Onu so ba tonda rebele pona kosopa baloso. Une fois mutani achango na chance à mutunande ba récupérer. Ya moni portefeuille c'est pour le bonheur des autres. Il faut sunga bato, faut ça ba entreprise, sunga pe ba veuve, ba orphelin, sunga ba famille. Parce que bon ozo boma ki motote ni avant ni après ils allaient ba chance à bande ko ba attaquer loso yo pe fo sunga. Il y a 30 000 ça na 42 sacs ils allaient 2200 yango to lobi 3300 poko baksa bilo mswa msala. Il y a 15 000 21 sacs ils allaient 1050. Il faut yango to lobi 1660 pour fo baksa bilo mswa msala. Il y a 5 000 950 yango to lobi 680 fo baksa bilo comme ça là. Na lobité qu'il faut lier mon pour portefeuille senga makila te olingi multiplication toko multiplier 1100 aux ana 10 000 2200 aux ana 2000 3300 aux ana 3000 benga conseiller plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 to simbika maladie mutazana sida. Tous a 3 séries à sida, bateau à sida, Kobanga, n'hésitez pas. J'ai 4042 personnes au Nabikisi na sida. Na monde, d'autant à comboter parce qu'ils ont confidentiel. N'hésitez pas. Tous a 3 séries à sida, aux yeux volontairement, aux akosala kinduma pour na bozui. Au yebikozi yango wana 2 semaines pour ebika. Au coucher, au colia missionnaire, au colia makasa sans engrais chimique, au respecter ba mantra na osali la yo makile sokwami. Deuxième sida, au baba que lo kindoke sila kada 1 heure de temps. Au pesu oyeba kite mwasa yele mobala yele inérité keya benga conseiller ozwa sida numéro yango wana ezali affiché ozana hypertension diabète cirrhose de foie cancer prostate faiblesse sexuelle peni koma lokola mwana moke ozana besoin koma monene molai mokongo pasi hemorroïde mutsopo ezobima mwasi koma pelele masque de vieillesse mari femme de nuit noso tokosunga obota mwana bia koma kizengi paralysie tokosunga inérité biki mwana na yo ba kuiche belo zana besoin to sambela tika kuiche mwana na babeta bale danger zana besoin bangager quelque part nani mobali akima mwasi akima zana besoin mobali na yo azonga sengo pardon azonga to mwasi na azonga sengo pardon nana zana problème ya mabota toza kosunga nana sali 5 ans 40 ans na poto mukande zata zana besoin mukanda toza kosunga nana zana besoin visa ya Canada États-Unis Schengen mobimba na Congo awa affaire vagin de kona affaire vagin to kopesa visa na biso na moins cher 3500, ce qui pose un incomplet au PC, bien à aider na compte à Moussala. 5 jours visés bimi. Plus de 143, 81, 330, 54, 38, plus de 143, 81, 330, 54, 38, aux entreprises, aux besoin de protéger yango, to benda pe bakilia, benga biso, aux écoles, to fula yango, aux do, ça dit, au lingi promotion, au lingi fonction, au lingi PT, au lingi tout, aux akosunga. Au lingi mibal baye belé, bas baye belé. Tous a la boîte de nuit na yo, aux a besoin ils a la succès full et kangapoto clientèle biloko tout c'est le rapport to fulango. Tous a donc nyonso ezali possible. Appel conseiller spirituel plus de 143 81 330 54 38.
Aux la loi établir condamnation réclamation, c'est le Ésaïe 25:7, et sur cette montagne il anéantir le voile qui valait toute habitat de la terre, les couvertures qui couvraient toutes les nations. Bâtir la binolo à basi babotananda kouliba les ates, 5 à 10 ans de mariage, divorce, na commet soit 25 raté, aussi ma 30-40 000 euros mbongo et na moupepezo comprendre tena tous en mbongo na salonine, c'est-à-dire ma boko toboka, ozo futa banyongo kozo yebite, toza ko spirifier lien, pe ko longola maloba wana, toza ko sunga. Tellement le l'apôtre Jérémie, dans Jérémie 15, 18, dans le Seigneur, pourquoi ma plaie était douloureuse, pourquoi ma souffrance était continuelle. Ni ne tongisio, tamulaï, au sambeli, au semé, aux solutionné. Mais quand nous avons un Zambé, il y a l'obité, il y a l'élo, il y a 2 heures de temps, il y a 1 heure de temps. Il y a ticotac, au lié montouté, mon solution, au pessimbongo, aux solutions. Il y a au fêlé, et ça l'a raté. Nkolo, après ça, au fêlé, il faut s'aimer, il faut nettoyer, il faut commissailler. Voilà. Il y a biloko fêlé. Il a fait les amours na makila na sima awa yo fait les alakate nana linga teka sous-vêtement moi si et ça coûte comme 14 000 euros au fouti 680 à droit super bien 18 000 au fouti 720 règle basse 21 000 au fouti 820 car kuno chango na sana mbele na pays province ozali au sopi pour de to sali pour les mêmes bon na webimi zemia une semaine et ça coûte comme 1 million 100 000 plutôt une semaine 100 000 2 semaines, 200 000, 3 semaines, 300 000, il y a 1 mois, 1 million de dollars. Au PC juste des combos, il y a moi sur nos anazem, photo n'a été tout ça, et puis à régler un bon et bimi na sac de ticotac, il y a yo. Tekatazemi, qui est au comme escroc, qui est au kilobuka banka bato, qui est au yiba mbonga bato, to conseiller yo to kino yiba. Mbongo ezali. Na ba façon belé, vous apportez fait multiplication côté kazemi, est-ce que vous comprenez? Nous sommes allés possible, les alaka na droit na yo. Appel conseiller spirituel et Jinway, plus de 143 81 330 54 38. C'est toujours à travers les gens que Dieu bénit. N'hésitez pas, cause à la pessimiste, Moutaba Légion, vous allez toujours optimiste. Optimiste, à mon avis, a toujours récite. L'homme départ de sa pensée. Okokufa pauvre tiki bana ne le côté parama longa luka bola mabana na résultat lobby ba prépare lelo pour le bobuka faut le lolona on meki partout simbite oui nzamba sala 1 jusqu'à 10 ba sikoka ki on a batumi 7 ou 4 awa be sikoka te meka mutuna moto chaque chiffre ils en a formé mutuna mtazana mission na ye ya moto simba te benga oza solution simba pose yo kapasi activer phone na yo komona ngate mona nzambe na bakoko bazolo bakati nga talanga les longues pas aux alliés, tout sambela. Éternel Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres, merci d'être là. Boloba kina loba. Binobozana sima maloba, merci. Talabana na yo obandimeli. Bavandi liboso ba poste téléviseur, ba PC, ba portable, koyoka bino nanzela mosali na yo. Mosanto na lola ba malade bazo guérison tikotak au nom puissant. Du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres, babazali emprisonnés spirituellement on a libéré bango on a combo na yo nzamba kela likolo na sepe ba kokona biso. Paix, santé, prospérité à la partage à banana yo. Balingi mbongo babenga mosali na mimoni sama balingi libale zonga, balingi mabota, balingi mukanda, balingi visa, balingi élévation, promotion, protection spirituelle, mari femme de nuit, maladie elonga, faiblesse sexuelle. Mkolo babenga mosali na yo mimoni sama na kombo na yo nzamba kela likolo na se pe bakoko na biso to bondela ko nimale to lobi amen. Numéro yango les affiché 81 330 54 38 nazo ze l'appel na yo. Merci. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu